biloko mine oyo na kotanga awa ezangaka te na kati ya communauté congolaise, peu importe mboka. Soki nakosi yoka pe yebisa ngai soki biloko mine na kotanga awa ezali te na communauté congolaise na mboka oyo zali. Nga na bandi biloko wana ezali très caractéristique ya communauté na biso na bamboka nso tozali à l'étranger, mais sengeli to bâtir à partir de là to mema variété. Biso na diaspora to solo la bosolo lelo lobi soki to bongoni Kongo na biseko bongao Kongo na biseko bongao Kongo na biseko bongao. Bienvenue sur Biso na diaspora. Biso na diaspora ezali podcast et salami ndeko na bino Jean Ndinsil kouta Bongo Canada. Posa na ezali komema baide potokoka ko bâtir diaspora moko oyo mentalité ekemba mentalité échangea mentalité ezo autoroute ya développement pour être lobby Congo na biso ebonga. Bisola lelo nalingi ko réveiller conscience na biso na belema oyo na moni ezali ko caractériser communauté congolaise na ba mboka nyoso apaya. Souci na ngezali to mema variété to bakisa likolo ya oyo to sala o to zana ngode belema caractéristique ya communauté na biso to landaka kaka eloko na te to kopiaka kaka eloko na te to zongela kaka eloko na te mais to mema pesu to mema variété to mema makamu mususu oyo kokoma pe caractéristique ya communauté congolaise parce que eza kofungola biso bongo biloko mine oyo namoni na kata communauté congolaise et si kanyo so moi regroupement ba congolais ezali moi ligablo ba congolais il faut ezala c'est bien parce que tout les biloko na biso mboka surtout ngai mkwali boso na koma na Canada moko bandeko tozalaki na ye na tine mon cher est-ce que abolia fufu ah bien mais bien sûr fufu elia makanango mais à semoule ah mais minga na ndako na ye a présenter nga mo zeboul na mona bana bi mo zeboul donc plaisir mais basala ngo na fufu manyoko tende na mesana na Congo fufu masangu tende na mesana na Congo na bi to meka ngo nanu so ye pesa poira ka nenge mo bakilo pesa toleki na beta on penda bien na pondu ça passe hein on a comment nga champion au sakanate na na semudo na bosa na gwa manyoko voilà donc c'est bien tout ça nango elo kolia mais ma bezande o mona muninga banili gablo et bano fonctionner bien ndé comme ça nga pena na boule na me lancer dans les affaires allez yepe allez akeko funga moi li gablo na non loin de là ba komi balé le bilo comme ça nga pena na me lancer dans les affaires yepe risusu a fungoli moi boutique na ye et des fois on regarde même pas population à communauté versus nombre ya baligablo. Est-ce que vraiment chacun peut trouver son compte? Alors na mon esprit ya bilanda nde sala ke biloko na za ko se répéter ligablo. On voit pas autre chose, on veut faire exactement au muninga sali parce que ezo simba même si on n'a pas de compétences dans le domaine wana et parce que tout ça na moi fond moko peut-être il fallait que s'associe na ye muningo asi abese lansaki to memango sur na niveau likolo et c'est là où je déplore ma gablongo hein on a bien le gablo parce que les gablo na vocabulaire wana li gablo na ndenge na so Congo ezaka moi kamo elo mo muke kamo kiosque les magasin té les épicerie té c'est vraiment connotation wana li gablo et on voit ça au moins mutazura moi quelques mètres là zoteka biloko bokota boso za 5 déjà bandiko ko comme encombrant o mso ke no banda et ou là ça la mieux y a c'est-à-dire on dirait copie conforme et 2-3 les gablo karanenge moko parce que toto salaka lo la ya salaki wana kitoko te et loko mi balé oyo za ko se répéter na kata communauté na biso quasiment na ba mboka ebele salon de coiffure ezangaka te ma bête faut que ça la bien coiffé
na basi na mibali eza bien faut tozana siko mabe ezali nde muninga afungoli salon de coiffure ezokende bien oye okatisa suki to pe okangisa suki 2-3 fois omona ba mouvement obi yena moni pina mona clair hein allez yo pena omilandisi salon de coiffure jusqu'à moi chambre mo na balaba mo na ko pa salon de coiffure au sali rien de mieux que oyi muninga salaki au se lancer kaka des fois encore là comme copie conforme au côté mon basali 2 3 4 salons en communauté mais aux hommes on a pénétré improvement ndé balobaka en anglais et il y a pas on dirait il y a cointer na coin kuna na bamboka na biso ba standard ya mboka ya bamboka poto to na ngwezati na lobaka na émission mususu ya podcast OK c'est pas parce que zo servi ba congolais qu'il ne faut pas au tia service na yo na niveau ba service na mboka bozali mutaki akosala salon de coiffure na ye et le pire encore dans ça c'est que komona nde kwa ke ko s'associer na muninga wa bandaki salon de coiffure bazo ko travailler en équipe nzoka nde ye na mutune déjà azana za objectif na za yiba mwa mayele moko boye atala nde nazo ko sala allez lobi na tongo bozo zeli aya aye na ete abandi ko benga bato bakataka na salon de coiffure oyo ngana fungoli bord na nga et a fungoli bord na bandi ko benga ba client ami koti na conflit na ndeko obo banene musala basala ka ningo nati moi je suis d'accord que tokende ko apprendre na bandeko oyo babani musala mais façon ya ko kabwana bango faut ezala penda na ndenge nous apportons plus na kata communauté et non pas to créer division na kata communauté OK na salon de coiffure no place au mesana coiffeur tel za susté oh non yé a fungoli pe bord na ye et a fungola moi ligablo na ye kuna ya salon de coiffure et banda koma kuna beta menga benga bato akei a qu'est-ce quoi bandi ko finga au place à uta pour justifier pourquoi ya longwaka alors qu'en réalité ce n'est pas qu'il y a un conflit yé moi kota bana na idée que akeko yiba mayele pour akima mais ce qu'il faut a dénigrer au kuna parce qu'alingi a zwa batona nyonso balanda ye ça ce n'est pas construire la communauté et nako senga na biso communauté congolaise na diaspora surtout ko yokana soki to mon makamba boye na kata communauté mutu a memi esprit ona yende to boycotter parce que zo ma dia division na kata na biso zo expérience na yo senga lipambole pande ko no bokabwana nenga bien peut-être même kutu beaucoup ko sala partenariat negonga na na côté sud côté nord ko na zo mo za vide pour to na moi batu bande ko communauté ole ba longba nord ba ya sud pourquoi pas to yokana changa poa ngana za na côté nord na servi bata nord yo servi bata sud mais to yokana na biso et communauté ba yebi que nous sommes ensemble même ici les entités mon côté mais au moins tozali komi mo na terwa ba concurrent c'est juste tozana associé à servir communauté to réaliser que ce que toza mi balé to ko servir communauté malamu pe to yokana na biso ou à se retrouver na sud soit nga kata suki na sud akati suki na sud ou à se retrouver na nord mais akosa siko bana ko benga bato bani ko finga ndeko koto utelaki comme ça bato nyonso balongba kuna ba yepa na yo et mentalité to mona ba musicien et j'ai l'impression que na Congo ba musicien vraiment bazan influence ko sakana te na ba mœurs ba congolais parce que comme on a biloko wana eza ko influencer ba politiciens ba eza ko influencer ba couple eza ko influencer ba église salon de coiffure pour muninga sala qui est pas sali ce qui n'est pas mauvais mais à sali mieuté et a bandi ko luka ko déstabiliser et pas ya wuti pour batu nyonso balanda ye wana eza malamu te na kati ya communauté et loko misato ezali ko caractériser communauté congolaise à diaspora ekala so bi vocabulaire raté ekala zali en d'autres termes nganda au lion en français bar congolais fois pas so communauté congolaise zali moi kwe moko ba kena romela mulangi ezanga kati wana bisika na ngana fréquenter te naza momeli masanga te mais ça fait partie de la communauté nanga j'observe je vois ça côté banganda na yebite na kati pine zali ndenge ni lokola na Afrika tangote mais on retrouve encore cet esprit yake puisque muninga lansaki nganda izo fonctionner anga pena cha lokolo côté yango
même si eza expertise na yo te nga mpe natia lokolo na kati nango et après okokenda na boboni kocréer baconflit na kati ya communauté moko malamu te. Bongo ya suka ya mine oyo ezangaka te na communauté congolaise wana avana lobango pose nano tia nano pose koyoka kata nano stopper nano koyoka nga kene na commentaire comment na d'après yo quatrième élément caractéristique ya communauté congolaise ezangaka te parce moi likita ba congolaise eloko wana ezangaka te quatrième ezani comment nano bongo ya kozonga to continuer ya mine eloko ya mine oyo ezangaka te na communauté congolaise oyoka yokanisi nini roulement de tambour eloko ya mine oyo ezangaka te na kati ya communauté congolaise ezali église. Congolais penda atambolaka na arche na ye élément caractéristique ya communauté congolaise. Donc ceux qui toujours bandi ko former moi comment dirais-je tono comme moi ebele ne sika moko boye to sana besoin ya ligabro na biso on a besoin, il y a salon de coiffure na biso, on a besoin moins kala. Bon, on colle autour tika été, moins église na biso pe il faut ezala. Wana okoksi pendado, on me non communauté congolaise ezali établie na secteur oyo. Eza malamu. Mais mabe kaka be église wana à peine ko banda. Et comme sous source ya division na kati ya communauté. Deux pasteurs bakosala musana bango bien papa lelo bazo oyo atei yol batei pesa bango inane pesa bango 6 mois oyoka conflit moko abimi na ake kufungula ye église olia ke ne komi bandela na ya te ya bato a zéro ayi no koluka bandimi na epa ba pagano bazali zwa téléphone banda ko benga bandimi na église place bazalaki bango nyonso kosambela banda ko poata pasteur omususu pona nini po alingi ndenge ya bimi wana bandimi pe kuna basa nini balanda yeba kino ko bande église et congolais pe lokola zaka na naïveté lokola soso to pe libata na bana ye na sima tekete que de familles to zala koyoka na malamu to kabwana non pas parce que biso ngana famille to zoni problème mais parce que ba oyo ba kei côté kuna ba oyo batikali côté boye froideur ekoti soni mingi makambo kola oyo na kati ya communauté nga pinzana na perda bandeko ebele o batu na ngai o batu na ngaza kolinga kusana bango o mona bo benga na kasuste muso ko benga yo kotika ba message na répondeur à répondre côté ko texte à répondre côté bo sona na binoté mais le fait kaka ya za na église muso na église mususu esili communauté tokabwani. Voilà 4 éléments caractéristiques ya communauté congolaise. Oyo bien fait nango ezali, mal fait nango pe ezali ndenge na uti ko enimere wana. Sikoyo lelo souci nanga penza ezali nini? Ezali que au lieu totika la kana biloko mini na topé mitano peut-être beaucoup bakisam. Soso au lieu to zalaka o soka sali yo lingo salaka wana. Pourquoi ne pas kofungola bongo to mema biloko mususu na kati ya communauté to mema variété na kati ya communauté to dans la diversité ya ba activité diversité ya ba entreprise ya ba business au lieu toujours de chercher de faire exactement comme Muninga Salaki et commencer à créer zizani pour ozoe moi ndambo clientèle fidèle wana. Epa na ye kuna soko koti boutique neza la rasola kwanga bat ba yepa na yo me ba yepa no bakuti suka na sola ya kibula nseki usali miete mi okaboli batu na kanisi na bamboko to vandi bandeko na ngai soka to bimine esprit ya kokon na lobela likambo yo na émission mususu to ko mona ba opportunité libanda na biso to koki ko mema variété
wana souci nazali nango na kati ya émission tout ça la plus que ça. Alors ndeko yom tozokanga na mboko vandi na kati ya communauté congolaise à part biloko mine commenter bino kuna biloko nini msu bozana variété nini bozali na yango et ezotambola ndenge nini ba bien fait nango na kati ya communauté ezali nini comme ça bo inspirer pe bandeko mosusu oyo biloko na ezali te na kati ya communauté bopesa na ba idée hein topesa na ba idée makambo bomona na ba communauté mosusu mais pas na biso ezali ti et que nous gagnerons à avoir ça aussi. Et des fois, ce n'est pas parce que tu as une compétence, c'est tout simplement parce que tu as une culture de bilanda-landa. Tu as une bango parce qu'il y a des gens qui ont une difficulté, il y a un risque, il y a un original, il y a un bande loko. Tu as une difficulté. Peut-être non. Et pourtant, tout ce que nous voyons comme variété, na ba communauté mususu et sengara mukolo mutu mwa zora risque. Alors ndeko so zana makanisi mususu ya milo momona nane salamate na kata communauté meka ngo nanu tout tal. Ngamo pe na sana mwa ba idée mususu nazo mirira ngo nanu parce que il faut to longwa kaka na même secteur yango ke se répétera kaka to boti bana ba na kati wana ba koli na kati wana ba mona na kati wana bongo pe bazongi kaka na kati wana non. Il y a beaucoup d'autres choses to ko mema na kati ya communauté donc to mema variété na kati ya communauté nyonso na ezo uta na mutu soki bongo ekomi sala na ndenge sengeli to koza na variété parce que na zana elikia que chaque bongo ya mutu ezana biloko moko particulier ezana biloko moko particulier ne vanda na kati mais bimarate parce qu'il y a beaucoup des barrières entre autres likambu ya esprit ya kokon na lobela entre autres likambu ya pire na ngai pire na ngopasaka tana na mutu moko boye abarago na masolo kaka autour de ozomona biloko te mentalité ya lokola ye simbi donc ngape so na lanike ko simba moins siko o permettre mutu na ebimisela l'original ezalité toyeba kotala na ba communauté mususu nzinga na biso to mema ya sika na kati ya communauté congolaise afin que tous à la carte ces 4 choses que je viens d'énumérer. Ce qui bongo na yo bongani ya ngape bongani to memi biloko ya sika attendele ya sika pe kokota na kati ya Congo. Biso na diaspora to solo la bosolo lelo lobi soki to bongoni Congo na biseko bongao Congo na biseko bongao Congo na biseko bongao. C'était Jean Dintil Kouta Canada. Commenté et Kabola ngona kata communauté.